Mabashi. Oh, Alima. Ocha bien. Non, nazaki na Louisa wa na Toison d'Or, na gana ko sa moi achat ya moi na senga nga cravate. Ya on a auto sombele puisque bazala moi concours mo boye. Ya nga bana sombele cravate na auto sombele cravate na magasin na Toison d'Or. Ah ya Armani quoi. Bon, moi na baki papa sombele nga eza na combo bon, na tuna ki abay na papa ya linga mingi Armani, ya on a sombele Armani hein. Ah. OK. Bon, puisque ya talaka ya zali moi no ya ngai. Tant balobaka ke patron mabashi bana na ye nde balakisaka ke papa na bango nde ye wana eza teke wenze bon nga mpo na bana na ngai nasepelaka ke bazala bien bazala propre oba na ngai papa nazalaka yango wana sikoyo nangi nakenda na salon awa basala ngai pédicure manicure puisque naza na mwa soirée mo bona pokwa lelo j'ai un ami au fête anniversaire na ye yango abengisi ngai yango nangi na basala ngai manicure pédicure après la Keikuna. Animatrice à les amis de Wechi, yé mon la katia ma solo donc yé la bani. Oh bon mon na bino. Ali mon gars va message à ka di diable. Oh mon na bino mais yé mon pas animatrice. Yé na katia ma suivre. D'abord suivre. Déjà émission les amis de Wechi, il y a Patino chez la patrie animatrice à Sika. Et là il y a bino nyonso. Il y a musicien, il y a footballeur, il y a tous les sportifs. Ba chanteuse, il y a religieux, il y a nyonso tout auto benga ya mokimbo limsana moana. Donc, eza, il y a nyonso tout. Donc, ming moi néerlandais, vous comprenez, patino chez la patrie, vous comme on a bien, ming patino chez la patrie. Donc, ik ben Patricia, non chez la patria. Ik ben comme Congo, mais je suis Congo mingi, film. Vamos ficar, vamos guardar este filme. Vai escutar tudo as coisas que eu vou falar é por muito bem. Vamos guardar as muito gostar, beijo. A suivre na sola cima, para Nicolas Nyoso que vai congolais, biso Nyoso tudo lingara congolais Nyoso na suivre va saper banana ozela bino. Ba footballeur ezene biso, ba musicien biso donc à suivre pratiquement chez la patrie. Bisous na embrasser na livre na sotuni wa na empoli sukana e mondio sukana e moibi akoko masase la madisita e komi lo mungu na mboka mawa yona with life kisa oboyi kelasi o préféré osenga kamisolo na bakwe après 35 ans âgé koleka bamongo ya kokabele bokoma insuffisant yokotangisa bana kelasi lolenge kani. Les amis de Wechi International, encore une fois, Tukutani Nabino, un peu partout à travers le monde, les lots encore. Une fois dans la émission Nabiso, tous les patrons Mabashi. Les patrons Mabashi, tous les sous arbres, Moko. Très propre. Mbot d'abord par patron Mabashi. Ouais, Mbot et Ndekwalima.
Voilà, tu écoutes un autre sur les lots. Ah, ceux qui ont les qui, parce que on a toujours un message, il y a bien, un conseil quand même, parce que tout ça, Congolais, hein, tout ça quand même est belé na poto awa, na Belgique, tout ça lié belé. Mais je pense que parfois, mon comportement, ils ont un bonga moi, mais on a évité. Tout écoutes un les lots awa, on a évité tout le bien, le long. Bon, moni so to kutani, ils ont mon canon en colo. O mingi bakutani pete na mokolo malelo na biso okutani alors faut to komisa ye na ndenge donc to lamuki to monani lisusu lelo c'est ça to komisa nzambe voilà nzambe to komisa ye c'est vrai que Mabashi na habité au monde na pe soutien ça fait depuis longtemps to kutana na yo au monde na te na suki po monde na te na Belgique tout le monde na suki te au Kenya. Mon frère Alima, chaque chose a son temps. Donc, on dit tout à l'heure, nous, on dit que nous avons société, mais c'est normal. Nous avons trop. Mais si vous comment si vous héros, na vanda calme, natala siko bano yangai. Donc on s'occupe beaucoup plus de la banane. C'est ça. Natala bango à venir la bango et ok nini donc il faut na bunga. C'est ça. Puisque baza oloba mikunda ponzamba sekusayo. C'est ça. Donc na mikunda. Donc mikunda Nzambe asekuisa yo. C'est ça. Au fond na palais et puis nzamba tombola. Ko vanda na palais te nazape na banzela na kendaka. Nazala misala na salaka. Mais il y a un moment soki na zongi na vandi naza calme naza otala pe makambo ya ngai. C'est ça. Un temps pour tout quand ne balobaka donc il y a aussi makambo nyonso donc temps aussi ya s'occuper na bana makambo ebele bele. Mais Mabashi toujours le makambo comportement na biso awa na habité par rapport na biso toza ko fanda awa. Les sujets à l'élo, peut-être au guidé quand même battre Rolanda Bisso, quel est peut-être les sujets oyo, ils allaient frapper yo, oyo na ndenge biso toza ko vivre awa. Sujets oyo za ko frapper yo mingi mikolo oyo par rapport au comportement biso ezali. Mon frère, eloko nazo constater mingi awa na mboka na biso awa, tokomi ko bela trop. Tokomi ko bela trop surtout biso mibali. Mais soko landi ko bela wana ezo utaka na likamo boye so na bi ezo utana likamo boye ba couple mingi et comme panzana na ndenga mabe okomona mama kei boye akena bana papa tikali boye yango zo mona bana mingi lelo ya wana poto awa bokabwani mute komo bebisa bana na biso omoni mwana bana na kati ya ndako surveillance makasi ezalaka mingi epai ya papa mais soki papa aza so na kati ya ndako te bana bobangi esili bana bakomi kosala makambo oyo bakoki kosala puisque bamama na bango mpe bakokaka bana te c'est ça le problème. Donc on va parler beaucoup plus sur séparation donc la biso awa na ba couple la biso mabala eza ko fana mingité ça c'est vrai c'est un constat na par rapport à également je crois que quand moi tu les aussi en France à ex garde corps ya Mobutu oyo ba tu condamné 20 ans de prison parce que a tchaki moto na ndako na ye bana 4 bana 4 ba kufaki parce que amonaki maman lo ba il faut pas se séparer ba on a mobali akene na bana a ba ki bosso to ngi vraiment se séparer ngai na ko kende yo moko. Je pense que ça va kao yaka tasu papa moni bomi na bana atiki mama yemoko ou mama ke na bana et ça va pas mix c'est vrai olobi awa ba mbali ba mi ko bela mingi na ka séparation ça veut dire que mama kei atiki papa komi ko bela souci non mama kei atiki papa te ezala ba circonstance mususu oyo kanaki te e bimeli oka ndengwana ondimaki te. Mais si vous avez un nerf solide, au côté parking, hein, mon frère. Au côté parking, hein. Au moment où on a constaté, on a poto, surtout biso mibali. Tout le temps qu'on tchaka ki mobali na biso na katia foyer. Vous comprenez? Donc, vous avez maman, vous avez maman na ndako na bana, mais yo mobali mobima na katia ndako ba mona ki mobali na ote. Mais souvent des choses là. Non, c'est là na sens ni na lobby. Au moins moi si, asa nzetete, asa moto.
Moi ça ça nzete taza moto. Oyo yo mobile olingi basala ote. Yo pe ko sala ngo batu te. Puisque pas yo mona, yango pe moi ça remona ti. Alors et là on a constaté awa biso na poto awa biso mibali toni tout le temps ko tiake ngai mobali. Moi ça na mo ya kolobate. Or c'est pas ça. Ça veut dire que Kimobala Ozolobana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tonigo se comporter n'était pas dictateur bonnet en Afrique. On a posé dans la réalité. To kolandengwana. Même abbé. Ngai pona ngai Europe ezali école de vie. So na bi Europe ezali école de vie na makambe belé to yeba en Afrique te mais a to yeba yango. Ozo comprendre. Mingi to yeba en Afrique te a to yeba yango. Na kolobana boya lima. Ce que ma balle est au panzana mingi tam suboyo kananda ko ezate dialogue ezalité. Biso surtout biso pena ba congolais dialogue to yebi yango te. To yebi ko dialoguer na kati ya yanda côté. Ozo comprendre. Alors tout le monde peut basi na biso ba komi pe ko panzana ba mwasa ke na droite yo ke na gauche bana siko ba tikali wapi. Donc problème nanga o na yelne la lobela lelo yango wana. Problème, il y a dialogue, c'est vrai. Au soulevé problème, moi, c'est quand même, il y a Makassi. Mais je pense qu'il y a un niveau, on a responsabilité quand même, nous avons à partager. S'il faut peut-être tout le bilan quand même. Faut que vous ayez soit tiens bali et vous appuyez à moi aussi. On a mon j'étais responsabilité par Bali. Moi, je attends sur papa à se composer dans un bien. Mais aussi, ma raté, c'est-à-dire que maman dans la boue n'a déjà des pics. Au sala bien té, Azad déjà la boule n'a attiré la femme celle. Moni ndenge to vanda na mandaku yo papa za na projet que na sala boye pona libota nanga mais maman za kuna te oso comprendre basi nemso bakomi ko boule na ndenge na bango yo ko tozoyeba eloko moko te mais oya biso ta na o boule moi si faut yeba mais leo na komi ko mona basi mingi bakomi ko linga batika la ba femme seule na boule ke tanga otika la ba femme seule aibi ki akozwa ba projet na yo azaki nango eko salama eko réaliser mais or baza komi kosana au moins lima ba droit auto za na mboka oyo jour l'état ko ba kata toko mona basi mingi ba kozonga na banzela oso comprendre basi mingi ba kozonga na nzela puisque ba droit wana tango kozala te a comprendre ce que non ba ozo sikoyo valeur ya mibali mais pour le moment bazana ba ozo mibali na valeur te. Ça veut dire que Bassi moi quand même tout le bilan parce que moi ça zate moi c'est pas se défendre les athées sur le bateau mi bali. Je crois que si j'ai oyo non de la patrie a redéveloppé bien beaucoup plus avec ma maman également. C'est vrai problème on est femme seule il y a tout quand même mais ça beaucoup plus qu'on a beaucoup plus à la base aussi à séparation, ça dit que moi ça tika la yemoko ba location familiale ba no futara bongo moi ba avantage on a mingi mais on oublie quand même que le fait de tika la yomoko na ba charge na bana nyoso wana c'est quand même très lourd pour la maman yemoko, c'est pourquoi on a ba conséquences de le bana awa yomoko maman otika la na bana. Et bon voilà, bana tout le monde a bango bazoza na banzela awa na matongi ko mona bango sont des conséquences aussi il y a ba femme seule wana bato baza kotika la bamo ba boko la bango ba très difficile mais sikoyo mabashi c'est vrai que les ali phénomène moko eza awa to kanga misote to lobela likambo vraiment ndenge ezali likambo oyo ezali ko exister ezali réalité mais sikoyo qu'est-ce qu'il faut faire parce que presque tous les jours le lom tabali loboka 2 jours après bakabwani le lo abali parce que tina obala les années. Mais oui, que monsieur bazo balaka qui na kombora qui na balaka. Mais azana pena na souci pena te que non ndé na bali bona va na libala na ngana mobali na to que netina suka. Est-ce que valer vraiment libala les la chose c'est un peu ça tina na ngo pour non la bali dans un ndako libala avec ba droit et ba obligation est-ce que vraiment tu yeba ngo les choses c'est valeur en la valeur wana ezali valeur wana pesate. Vous comprendre? Ils ont misusu bayebi valeur wana ils appellent la misusu bayebi yango te omoni ngai penda na ba vérité nandi mara pena bandeko na biso baza en Afrique surtout basi na biso baza en Afrique bazora pena libala na valeur donc bango pona bango pena libala ezeli loko moko balengela kayango omoni biso awa mwasi azo boule ke ata azali na eboye ngai pe na kozana na ngai boye
mais na kini ezali ndenge wana te na kini mwasi azoyeba ke non mobali oyo mobali na ngai donc ndenge nazali awa nazali mpenza na mobali oyo tinga nazovanda na ye mobali na ngai ye mais awa biso ezalaka te mon frère oyebi kozala na basi mibale misato mine mingi bamona yango lokumu mais eza lokumu te donc ngai mpo na ngai kozala na basi mibale misato yo oza komona ke oza kiki ewingi nokana oza ewingi te oza gangi te oza gangi te oza ndeko miboma mais oza gangi te. Ça c'est vrai. Les problèmes, tout ça, moi, si je suis en Afrique, a bien importance à l'Ibala parce que sur le lobby de l'Oyo, dans le comportement, toujours le lobby de l'Oyo, il y a des moments où il y a des femmes seules et ça des femmes Oyo, qui Afrique. Je crois que ceux qui maman dans la Afrique, dans le comportement, il y a des Africains, mais soit comme Awa a changé complètement. Il y a des Afrique, mais surtout ça beaucoup plus. Il y a des Awa, beaucoup plus en mentalité, on a beaucoup plus en mentalité africaine. Mais c'est normal. Oui, puis, Moutaza en Afrique, il y a des rêves de Moussous. Quand on commence à biloko a ndenge zalaka, a comment rêver de Moussous. Mais si on landé pendant fin fond naïe, ndenge mano rêver en Afrique, et ça sous ndenge wana te. Mais ngai pona ngai mon frère nazolo ba nazo parti pris à motote mais nandima bas na biso Afrique. En Afrique mais en Afrique mais en poto te na Congo. Na Congo na bi zone ndima bango tant bazana na Congo. Mais tant ba okoma wa. Puisque o bazaliao. O bazaliao. Ngazolo ba na selon ndenge ba couple o vivant en Afrique. En tout cas pona ngai penda na osenga na bango ba mi pesa ka mingi na mabondeli po nzamba batela ba couple la bango ba vanda na kimia. Omoni to botamaka to kufaka te mais il faut yo mona mfom omiyeba na botama un jour pena ko kufa mais yo sikoyo bobalani na mobali obalani na mwasi ozolinga ke bopanzana mais suka nango ezaka liwati ozo comprendre nga suka nango ata bopanzani puisque lelo bokaboni na papa bana oke ozwi mobali mususu mobali oyo ozwi wana tango sipazana mobali ya bato omuntu ko yo mtoko muyibi mais ozalaki na oya yo oboyi mwasi oyo okomi na mwasi mususu njoka ne mwasi na mwasi bato omoni ke nyonso wana ezaka ba malédiction mais suko vani na mwasi na yo ozana kimia oyebi ke ndenge tozana na biso mibali tozalaka toujours bana et pas basi tozalaka toujours bana et pas ya basi donc basi na biso ba conserver biso basi na biso ba batela biso donc bangonde pena bazali bateau bakambaka biso c'est ça. Ça on va trouver une femme trouve le bonheur également donc ceux qui ozu mwasi oya malamu vina avec malamu so ozu ya mabe vina opeke na ndenge ya kubunga mais siko par rapport à phénomène nango oya ba divorce ya ba séparation oyo ezali quand même très courant à la poto et on peut-être dans notre truc conseiller peut-être na bato oyo nano babali nano te parce que bon surtout avec expérience déjà ils ont une expérience je crois que tu es passé par là bon peut-être besoin d'une expérience wana te et là on va peut-être ba ça là pour que ba tomber toujours na nzela ya mabete parce que il faut pas ko bala pas ba ko balaki mais il faut ko bala aussi pour la ko fana na ndako libala parce que libala ezali na passe nango pe na bolamu nango et qu'est-ce qu'il faut faire et là on est peut-être il faut ko conseiller ba ona no ba communauté. Bon ngai pona ngai conseil kana opesa na bandeko na biso na babali te surtout pona mibali tango ozwi ba engagement pa ya mwasi en tout cas bolinga ke boyokani zala et pe na kata couple na bino mabonde leleka c'est beaucoup plus nzambe bon bocha couple na bino na bunzambe puisque nyonso to sala kawa ezalaka ye mutu asalelaka biso yango omoni lelo bokobala na bino bobala na 12 heures na 13 heures pe boboyani na 12 heures bobalani na 13 heures boboyani na mariage wana kaka wana bazo yango monaka mingi ezalaka ke babalani kaka na kati ya mariage wana omona banguna mpe bazalaka na kati wana oyo mpe basepeli te baya baboma libala na bino me ngai nde eloko na kosenga kaka ke na bacouple na biso tolingana mobali linga mwasi na yo mwasi linga mobali bozala trop soudé
yoka te quoi. Botika koyoka libanda o balobi boy balobi boy. Wana beneza mabe mingi. Donc mobali o ya solo mabe ya mwasi na ya lobaka ngo libanda te. Vous comprenez? Mwasi pe ya solo mabe ya mobali na ye alobaka ngo libanda te. Donc il faut boye bande ko réparer ba faute na mike. C'est ça. C'est vrai, au lobby, on a peut-être pas complètement manqué aussi pour ma famille également. Bon, surtout ma famille, bien, bon, ma balle, donc, on a des balles, attends, toute famille à moi aussi, et côté en a kati, famille à mon balle, paye côté, et tiens aussi, moi, ma problème aussi. Mais, ça, c'est que les kamba, moi aussi, dans mon balle, tant on a bali, moi aussi, na bali, moi aussi, mais na bali famille, mais famille peut te rouler, on l'a monté. Donc, famille, il faut pas la famille, babota biso. Et, bon, c'est ça. Alors, on a quoi, ben, on a la moi cité que non. Famille non alingi bangote que famille non alingi bayaka wate bona te famille ezali famille ka bona raté puisque nzambe alingaka division te ozo comprendre puisque même bible za ko ba ke nzambe tikela biso bolingo mais c'est que bolingo to comment ocha yango wapi donc comment on compter plus na matériel bambongo tout mais bolingo to comment ocha ngo pembeni obi na comprendre ça na batu misusu bolingani bobalani boboti mona liboso mona mibale mona misatu mona mine après bino mo kaka bino papa na maman bo komo luka bokabwana mais bosenga ki bana wana ponani au moins siko ke botie banda na pasi ceux qui bobe bokabwana bokoy ko luka bana wana te mais nzamba pesi bino bana nzamba pesi biso bana to bokola bana na biso bakola bien un jour bano ba kosalisa biso mais bino tambo comme na 3 bana 4 bana et là aussi comme on séparation oh quand na sina boti na ngai banda na ngaba si ba koli na tiki banda na zasko na banda na ngai na vivre na banda na ngai l'état on futa nga pona banda na ngai mais non c'est que bana on comment on peut on pas to ba mbongo bien pona ni eza mabe en résumé je crois que le lobia ya motuya ezali bolingo amour ils allaient bolingo amour c'est vrai que tout ça ambiance également ils allaient tout autour na biso awana émission tout ali kosala on parle beaucoup plus de l'amour on parle de l'amour lobby bolingo beaucoup plus bolingo il faut ezala amour ezala dialogue il faut ezala parce que ce qui amour ezala beaucoup plus liboso je crois que matériel est aux na sima mais je crois que ils ont beaucoup plus à la base de la séparation, ils ont beaucoup plus également matériel. Hein? On suit beaucoup plus Mbongo, dans un Mbongo, dans en Afrique, dans un Mbongo, dans Tongandako, dans un Mbongo, dans Salaboso, dans Tikaningamon, dans un Mbongo. Donc il y a beaucoup plus à la base, il y a la séparation, il y a des conséquences, tout ça comme on a le lot, awa. Et conséquences, bana bazako beaucoup malandingo, bazo kola awa. Madame peut-être pour la aussi ça Mabashi parce que dans la prochaine émission avec Mabashi. Et que la nanda ko ya mabashi to zana awa mabashi patron tout ça émission n'est pas naïe ça sera aussi avec Noche de la Patrie alors mabashi pour la silisa émission na biso ya lelo parce que prochaine émission ça sera vraiment une très grande émission parce que mabashi a relobela vraiment vie na mobimba parce que ba to mona ga yene waza mona awa to revenir sur vie ya mabashi peut-être pendant aussi ça message ni ngo ya makazo koloba bon na lo baboye. Et tout à l'heure, on a parlé de ma couple. Oui, mon frère, basi na biso pe ndenge tozalia wa na kwa ko bossa na yango. Basi na biso pe ndenge tozalia wa. To pesa bango pe fotité na bossa na ko bali kambwana. O moni za na mibale belé to vanda wa. O moni avandi calme. Mais makambo azo ça na cessé. Oza ko yebate. Tala bien ba couple mingo ezo kabwana. Ora mobala kenda Kinshasa sali 6 mois. Mingi. On parler de dialogue. Ouais. Mais aux kende 6 mois dans Kinshasa, tam so pokende Kinshasa on sali no rien. Pendant tous ces 6 mois on ki on sali ba gaspillage na gaspillage. Oye ko zonga awa tango zonga orim ko ambourer femme na ndako. Bon. Yo za na mwasi. Ozo tika mwasi no pendant 6 mois au voyager na yo. On ba faute monsieur place ezobima. Ozo tika mwasi awa ye moko. Mais moi c'est un super monde na sima comme déconner dit Mabashi patron je crois que donc comme na souka émission na biso peut-être le loba ya souka et puis moi ba mbote également c'est vrai que tout le temps na yo vraiment première fois na mbula na année 2014 le ngoloba bon et là on a loba kaka na osenga na bande ko na nga ba congolais boyo kaneza na biso mabondeli ndele ka biso mingi puisque sans mabondeli tozali nul
na ba couple kimia ezala pour bana na biso bakola bien to bokola bana malamu mabondeli pena ndeleka mingi. C'est ça. Amour plus amour. C'est ça. Même na bandeko na biso ya Congo, mabondeli leka mingi na ba couple na biso pour kimia ezala. C'est ça. Donc on a le ballon à Souka et puis Bambote également aussi na bato la biso un peu partout. Na opesa mbote tout d'abord na famille na ngai, famille Maba, na bana na ngai nyonso. Na kopesa mbote na petit frère na ngai Roger Mabaya na kata Lemba. Puis petite sœur na ngai Natacha Lom, masalanga Jano, masalanga Force. Ah on a poto na pesi mutualité na ngai o ngala dali président. Mutualité bana lola bango nyonso mbote. Chama Shunda. Na pesi mbote mingi eme makoso Omba Lumumba. Na pesi bandeko nyonso mbote puis na pesi masala ngai Bosco Boble. Bambote auti koya auti azaki na voyage akendaki ba faire auti kozonga na famille na Mobimba. Na pesi Sanon Franck le meilleur de Bruxelles pe na kata Kinshasa bambota mingi na musala zali ko sala. Donc on azaki nango pona mokolo malelo yango wana. Merci en tout cas Mabashi patron, tu écoutes la prochainement et pas à Mabashi parce que émission il faut quand même au bénéficie biso nandako to filmer to solo li ma solo vraiment à 4 to solo vraiment en profondeur et pas à Mabashi. Merci en tout cas Mabashi. On a problème. Mayu aussi. Mayu l'an 2000 na repesa sous Serge Masombo. Ozo sala ki bat ba sepela mikolo yo. Donc bambote mingi na sugisi wana nzambe abatela biso tolema na mabondeli te donc nyonso oyo tosalaka ezalaka mokano na ye. Merci beaucoup. Merci Mabashi.